bako kapé ko témoigner sur langa stars et loko nini c'est pas ça que langa stars et loko batino so bazela ki yango po ezala ki orchestre munene to yebi yango bien groupe ya munene o mutu do sala ko bango ko lenga ngo d'un coup ebungi to koyeba bozana na yebi ki bobani ko tonga mais bo tonga nante to kana no eloko ni linga elika ki na langa stars vira ngoy yo penza na langa stars bozi Chimpaka fait nani grand frère na biso nani Dido Ogo nini le kaki espérant fait espérant bozala ki lokola eza lokola adeti bato bakoti na NASA bango nyonso baza ba ingénieur batama kasi mbala moko boye na fete Mathieu Panzani likamu nini langa stars déjà eza idée nanga tango Torina Zaiko, bon, il marchait bien au début, mais on a fait vraiment le Ibran. Par après, bon, moi, par mes attentes, ils ont Zaiko. Et puis, on a mon équipe, bon, na kiri nangai, na no ça, mouvement na musus. FC Bozi, comme d'habitude, mutangai. Bon, tu peux contacter Yogo, tu contacter Espérant, ngamon na kena jouer Roxy, Tito Bandi. Le bandit peut bien. Si on a tout ça qui va tourner en Europe, par-ci, par-là, Afrique, partout, tout bouger, qui ne va pas tout. Mais, tu vois là, il bon peut-être. Mais ça y est, kaka contre ta mike, mais moi, mutunde, qui pensa que tia moi, pour moi, problème, ok. Et ça qui, enfin, ayaki n'a bien, Ben Yamabo, ayaki n'a pas idée à bien. En tout cas, na content na Verkis na PDG qui a mangana mais lui avec na ba boule que non tout longo pas Verkis donc na ya so son ben seulement na Italie pour tout tika maison VV pour to kenena na côté na ye ndenge ba tena les salama qui ok c'est qui Shockstar ngana si bozinga ba kopo nga na sina risque trop ba ngani nga faut garder faut mogazala donc la Verkis agi pe mokolo azo garder biso ngabino ngai kopo na ngana okena ngote asi bozi ambi ko poana ngana odiete oh là étudiant zotika Verkis ngabino déjà ben quoi kende petit na parquet quand c'est instrument to rosa nango pourtant tant to zaka sortir to zaki bilambe pa na ye siko kola bi ngana boyaki akya kangisi ben instrument na pe ba mona Verkis ça ba soana no boya bino ya prouver que son instrument de bozoki bilamba ofuta kité alors yaki bilamba mo to zaki lokola ya nyongo et pese ka bala amiable no et premier aux arrêter tant que to kabona siko ba option na Verkis siko kamati ben instrument na question saisi na parka po gabi wana bakangi ben instrument après siko bango bake ngana tikali ngai bozi ko boke wana yo Roxy na ben ekusimbate un jour websanga to kabona mbongo te omoni ke donc de kamo salami ke donc to tika VV azo exploiter biso ba 5 ans ba 3 ans ba contrat wana donc moyen te là et to tika ngai bino ngai na odieti omoni yango ti na penza bon et papa pauvre espéra bino aussi c'est comme ça donc comme ba to sala boy ya kenya na poto tout donc le spéner pas ba espéra bona d'un côté à Matonge wana bo espéra ça ce qui a violé bien qui n'a pas que Paris à que Bruxelles bon espérant que déjà moko ke bon abino ça ce qu'on est bozi pe atengami Roxy atengami tetelingai na dindo na janana to wili mbongo te donc to c'est le cas voilà que non ba préférer que non batika VV copie ben voilà instrument ben ça na pepele et ça voilà on a fait un hôtel ambassadeur série moko bo ngabino ba kiti ben to c'est à l'amiable karati bango bakena bango na ticket ngana Verkis ba comme article non puis to teka makala na Verkis on me belé ti ndenge soir ndenge continuer quoi puis la Verkis otikali to sali mouvement nga yogo bajana jomala tikalaki je crois après c'est mon mbongo te osiko avenir nini yoko ko pesa na nouveau langa oyo olbike kufate ezali ba chanteur obi ba malange na kin ba ebite ke malange aza yemba kana yo to aza ko na kati langa stars ko éclairer ba na kin baza ko yokayo oyo selon que langa stars existe olbike cours de grand ils ont la poto alors cours de petit siko eza wapi cours de petit eza na kin ba petit kin bazali baza prêt de to basiko ke nyozo kina kini kuna bango ne ba ko accompagner nga donc aux ala kitoko bon
au moins ngana basu parenthèse moko au moins pona laksake bozi tanga kendaki teki na problème te ben yamabo kendaki teki na problème te tout n'est pas pauvre papa virgule ngomba na ben ya to sona biso ngai psaka non ben moni mo za ngwa to sera psaka ju ba okima yo na ba Carlito bango tu e ko pesa mo bul to se ka to sera la à la fin de compte bozi ba yo benga la bozi siko bozi siko akina télévision ke ba non per kiska mangana PDG fa pesa nga pensrima zongai na tikelika ngambo benga ninga na Shockstar tout ça pas ya ko sala anti Shockstar bon. Parce que je pas PDG faire qui c'est que ça fait oh bibi le bokende bo fingi biso na volo ke biso ko teka makala ba ni bo so zo ngelinga sunne ay biso na pesa instrument o sa mouvement na faut que na yolo pe volo ko o que no yebisa ye ce que volo kalbi OK ngai na pesa instrument donc référence toujours quoi bon c'est quoi ay petit na yolo petit ba la ki pe na libanda na boza ka sute pas vie na petit ba yolo ba oh boza ko sa ni ngabela mo na caro na garage na nga musika na boza ya non obiga ki oza plus petit na ngai moto bisanga na mouvement et puis fait déjà le biso ika yo lobi non moyen te la télé botina bi ah bon qui n'est pas verkis PDG le bana yeke ngai volo kona ndimi apia yo instrument au monde ay ko sala susu anti-choc les deux anti-choc la zasu ko la pare que nga na pesa ki maloba bien donc on a pas anti-choc sala ba donc za maloba nga PDG témoin ki nga na kufite ce que tu na ta bozi avec histoire ngeza ki bon donc bana kin motema na ngeza ka toujours ya ko sala baninga ya ngwana ndelo ko na loba baninga peut-être na ibite ba tekita so mona nga mingite. Non, c'est vrai que Banakin bozo ba information bozo comprendre évolution bo to bandaki musika depuis 13 ans naye to uti na orchestre wana ya Gombe to kiti bo moniti langa stars bo moniti shock star bo moniti anti shock bo moni évolution to ke nango nangani si to ko sala histoire mo mbate po to ko sala nangani si 365 jours awa yangona bo comprendre bien ndenge na za ko ba toujours ba ko sabinote boza na droit ya koyeba évolution ya musique ya mboka na bino. Alors tozali ba jeune bozali ba jeune il faut boyeba ndenge ni musique ba nan ndenge to koma lelo o toza ko sepela lelo ba wenge bomona place bandi ndenge ebotami ndenge ba musique contre ba ki jowana ya kakatu donc Mary Jo boyebi bien yango zo continue ti lelo question moko ya suka avant bande ko nga ba pesa moi parce que la conclusion ma comme so ko loba to ticle moment maloba mingi ba loba parce que biso to lobi mingi relation nini d'après yo za na connaissance mingi ya musique relation nini yo ko pesa na musique o bato babengi musique ya mokili po tozo balingala ba mama bazali wana fuba yo kango na musique ya nzambe po yango nde tondi mingi na kisasa po na koma na kisasa balabala moko eza na 50 églises 50 orchestres. Alors bango nyonso baza ko beta musique les mêmes guitares ba ko louer yango epa ya moto abeta musique ya mokili. Maintenant guitare ko impana bango ba benga musique ya nzambe. Alors relation nini to explication nini ko pesa na bana kin mingi basambela ka dimanche ba tiaka bible na sama peka o meka ko dissocier ko associer musique mondaine donc to basko yo to na musique profane et puis na musique o ya nzambe parce que na sali allusion na eloko ba que Carlito Kutu a assez contacté au point que dans une révélation là hier au manabiso o yebisa qui est que son animal manayo que non bino boyembaka kuna botikanga ne mana kuna konira ko yemba na mokili. Alors nalingi o éclairer bana kin sikoyo musique religieuse na musique profane oyo bino boza ko sala est-ce que ça na relation tu en relation te mais la banzi musique ngai d'abord naza scout naza xaverien nazalaki pe servant d'église na senga priel poto vana toujours na ba père aumônier bazalaki ba prêtre moko o bazalaki ko cadrer ba jeune pona ko sala ba scout ko kende na ba campagne ko to sala ba mafunfu to sala ba mangiala loko na ikisi to kende na ba mangiala ba mafunfu to kende na ekolo ya base ya nani ya base kuna na Kisantu tout ça